Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, Balandinion Soya BBC, bonjour, bonsoir. La grande famille, et qu'on dépend de canal. Voilà. Aimer, partager, ceux qui nous abonnent, s'abonner. Et pour ça, la famille bien macassé, vraiment. Voilà, Bandeko, famille Libota, shalom. Depuis shalom, bonjour, bonsoir. Et voilà, bon depuis un week-end, on a bien on sur la chaîne à Maman BBC. Bon depuis un week-end, on a bien excusez-moi, nous partout dans le monde. On cadre toujours, il y a mois, il y a octobre. Oui, notamment il y a les 12 octobre et vous supportez que non octobre réunion sur Isaïe. Alors joyeux anniversaire, fête ils ont continué toujours. Voilà. Tout na ma BBC nini sous-souté bandi comme kambo diali. Balobi soko monindo ki sala nini belela. Soko monindo ki sala nini belela. Et voilà. Famille Libota na Bellevue télévision tous na film na biso toujours landa na titre ya Ziguer et na Candy Star tous na film na biso toujours tala na titre ya Mbete. Na Ziguer na Bellevue télévision bandi ko za film moko oyo nga moko na ovanda na sentir penza que no Bellevue azongi si biso na air moko côté TikTok wana côté lini. Non. Tu vas tout bakena l'école. Bazwa temps ya kosala dissertation ti babena nini nzambe na ngai. Kumbongo et Chabenga, kumbongo et Chabenga. Bandiko c'est-à-dire que non on a pour comprendre Ziguer, il faut zala muto mayele. Ngasiko a ezolekela ngai papa Serge Azumbongo wapi. Papa allait en Kufa, papa Serge Azumbongo. Donc, babiloko na sobo komelanga na commentaire, nga na minute na o comprendre na ngelo côté. Vous avez la gars, beaucoup komelanga na ba commentaire. Beaucoup komelanga na ba commentaire, c'est que vous avez donc au bino bo comprendre, c'est que vous avez compris. Jenny Nezo le kawana. Doye bibiso nyoso ke non, maman Marie-Hélène Azana est innocente. Aboma ki ndeko na été papa Alain. Iza maluba. Yango wana baloba toujours que non maluba o ebomisaka. Do contrôle ka makambo to bimisaka na moko. Parce que diable azarisé, diable azwa kaka maluba na biso azu yango akina na monde ya ténèbres. Nde laleli Marie-Hélène. Nde laleli Marie-Hélène maluba na eka. Yona air moko côté TikTok wana maluba na eka. Attendons voir si azo jouer na hypocrisie to zela kaka parce que oui bi Bellevue ninga mi. Yango na vandi na kaka kimia na tala ka ninga ezokende. Mais nazo inviter bino la grande famille. Donc il écoute la film. Non, wafio. Donc il écoute la film o eza na bande ko mususu pe batali kaka balobi non réalisation ya film wana eza perfect. Pourquoi pas que nous soutenir des oiseaux ça la biso musala ezomonana musala oyo ezobundisa ye musala ezomonana bato mususu kaka makelele belebele kofinga bato kosala boye komata kokitana donc bazolinga bazwa place moko oyo eza ya bango te mais musala mpe ya malonga tozomona te soit disant que non eza tana yo tozomona makambo ya malonga te badomba ti la grande famille bo aimer bo partager na kota na benanga je crois bon moni titre nanga bon moni pe photo ya miniature Karine Pala biso no stoyebi makambo ebimaki na Carocker et voilà babengi ngai ba signaler nga bato babengi ngai eza bato ya photo et maman BBC belela nanu parce que mouvement toyoki tala toyoki boye belela parce que yo pe batalaka yo bato bayokaka yo belela parce que
Imaginez mutu abenginga aza na poto ayoki yango na matoi neza te keno babengi bayebisi ayoki yango na matoi baye plan yango nini bokotuna nga. Alors ngai naza na précision te babengi nga bayebisi nga mama BBC tala boye eza boye eza boye likambo yango nini botuna nga nomatisa nga bafocus mingi na ota film na Belle Vie Télévision balobi lorsque tozomona bato bakomi kosenga bapardon bongo ça dit à quoi? Ça dit à koloba bazolinga ka ndenge naka kobelela ya koloba keno bazolinga babenda bato balongola bato pembeni ya Belle Vie. Or ye abanda koboya bato ayi kosutuka après ntango babebani na Jean Paul wana nda ayi kosutuka parce que Jean Paul atiela ye mondelo ya baartiste oyo bakojouer na chaîne na ye. Et c'est maintenant là nda ayi kosutuka keno elle a été écartée ou encore a écarté baartiste ebele pembeni na ye akomi korécupérer moko siko ba oyo mpe azorécupérer banani ye na ba oyo mpe baokende pembeni na ye na baza bato mpenza normal. Alors balobi que non lorsque bomoni ba pardon et comme tango nani ka basela bima ki alobi liste eza molai o boye ba osenga ba pardon ba koya kosenga ba pardon bisa ke mba ngoma we eloko moko ezo salema ya koloba que non mama Olive mission story mama Olive le toyebi que non mama Olive lembe akoma nani sila uka akoma biro na ye bo biro te akoma ko biro na ye makasi depuis que non Belle Vie aza lisusu na makambo wana balobi que non na décembre awa mama Olive akokabela bato ndenge akabela ça fait maintenant 2 ans banda kokabela su bato balosusu olanda ndenge nazo expliquer on m'a appelé bayebisi nga mama BBC eza boye bato yango babengi nga bazalaki sur place na bato babandaki koloba makambo yango ya koloba keno eza boye bapardon na bazosenga bayebisi bango keno bato nyonso oyo bakosenga pardon bao bakobima pembeni ya Belle Vie bao ya basengi pardon nde bakokomisa bakombo na bango. C'est-à-dire que non mutu nyonso artiste nyonso oyo oza pembeni ya Belle Vie akozwa loso te akozwa enveloppe te akozwa ndenge akozwa babiloko oyo mama Olive apesaka te. Je n'ai pas de preuve mais balobi que non il n'y a pas de fumée sans feu. Pour façon peut to mona bato ngo ndenge bazobimaka ya kosenga ka ba pardon tozo comprendre pe makambo yango te likambo yango nini bisa ke mba ngoma pe azana cop oyo ndenge bapesi ngai lisolo eza ke non cop eza ke non liste ezo koma déjà ya ke non bato oyo bakozwa biloko mama Olive na décembre awa. Alors il faut bato oyo baza pembeni ya Belle Vie bakozala na liste te il faut bima osenga pardon lokola toomona mibale misato basi babimi ya kosenga pardon maintenant on toyebi te eza vrai to eza faux nga naye kobelela naye kaka koloba parce que la personne ou encore bato babengaki nga bazalaki sur place na bato oyo babandaki koloba makambo wana bamelami kutu ya komelama bavandi kaka kimia to babi te tobelela déjà et congolais toyebi aza capable ya koteka ndeko na ye mpona biloko ya kolia. Laissez-moi vous dire oyebi biloko ya kolia bandeko evanda na libumu te bima donc tokenda kolongola yango tokenda kobwaka yango lisusu tokenda kobimisa yango babiloko toliaka a manger eza futur ya motu te biloko ya kolia eza vie ya motu te po ntango bakopesa loso bakopesa osaki ya loso esila eza te keno kotikala nango éternel mais ondimi peut-être kobebisa relation moko tout ça bato oyo soki eza ya solo bato oyo bakosalela eloko wana eza kaka bato oyo baza na okelo baza na balimite na bavi na bango bayebi oluka te. Et moi je ne pense pas que na okelo bakeno artiste comme tozomona wana façon bazo travailler au travail na chaîne oyo au travail na chaîne oyo au travail na chaîne oyo okangisi bongo loso kuna lipa na bino kuna na Congo ça que ça non on a kutu à 25 kg na somango 25 kg qui n'a pas $20 25 kg nga na somba 25 kg na somba 50 kg na somba 50 kg de pour eruya ko bébé la ngala ndako bana ndi balinga loso mingi moko so voya papa ya loso zanga te mais na préfère na somba na 25 kg c'est juste $20 je peux dire
Yeah, c'est $20. Sur le bipe, au 50 kilos. Il combine $40. Artiste ni na ozanga kosomba staka 5 bon $40 na nazoba ah et pas na biso kuna pas na bio na ebisa ki ya loso ça na combien. Je ne pense pas que non, ça qui a loso que ça na $100 na kini non. Est-ce que artiste comédien ozanga mbongo kosomba ça qui a loso? Je ne pense pas. Ozanga mbongo kosomba peut-être ce qui ça qui a madesu ce qui ma futa ce qui a 5 kg il y a 5 kg. Je ne pense pas. Artiste comédien mobile paie sa valeur. Non, non. Partager, je crois que émission parce que nous avons profité de vendredi, les lots nous côté célébrer nous émission on a tongo parce que 9h déjà. On a déjà fort. Non, on va faire. C'est-à-dire que non, fuite que non en décembre ah maman Olive a comme libéré. Parce que batunion so ba osapembe nya belvi ba kokende ko zo bilo côté c'est-à-dire que non ceux que vous en a besoin longwa kuna yaka koto na pardon likolo. Osengi pardon. Kopane zo kendina sila uka na Karim Pala. Ndebongo ba pesingai position. Ndebongo na yoki. Je ne vais pas confirmer ça. Et on a créé la matière. Là, vous devez savoir que nous avons créé la matière. Ah oui, on a créé la matière. Parce que nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses à partir de la tatoumi. Mais ce qui est bon, je n'ai coup de fil lobby. Nous avons fait une analyse au lobby. Nous avons fait un lobby. Maman BBC, non. A regretté pour toi qu'il fallait enregistrer. Mais n'a pas enregistré raté. T'as la copie zaboué décembre maman Olive a liste des autres qui déjà na bateau ba kosenga pardon. Bateau baza pembeni ya beviso ba sengi pardon, ba kota na liste wana ya kozwa bilo et pas maman Olive. Lorsque nazolo banaza na confirmation te, na yebe ko confirmer en côté. Mais nazu appel ya batu lorsque bazo solula ya batu bazo solula 3-4 personnes bazo solula bako suka belvi wana to suki saye to ko suki se fo batu nyonso na ba longo ba tikaye au moins tene ba komi ko senga ba pardon parce que ba yebi déjà que non maman Olive a salobi que non na décembre ko libérer sous a ko libérer ba artiste ba loso ba futa na moi enveloppe ka ndenge zalaka. Mais l'artiste est au bateau n'a pas belle vie. Ce que tu n'as pas belle vie, au bimina, au longo, nous connaissons pardon, au quotidien liste. Oui, ça qui est bon pour moi. Pourquoi pas ceux qui disent tant que babengi ngai maman BBC na eko belela maman BBC belela parce que yo bakoyoka na chaîne na yo pe comme ta kolanda 2-3 personnes ba Hollanda dans la plan ezaboué non kile na mawanza non wa fio pona nini ce qui te le dit total ce qui est à solo c'est-à-dire que non maman Olive azo son artiste était ce qui est à solo c'est-à-dire que non maman Olive azo baby ça paye ah a baby aza parmi ba o baby ça ah ce qui est à solo qui Yaya ou encore Karim Pala c'est quoi au juste avec elle au filmer anzelo au filmer non. La grande famille, vous aimez vous partager. Nous avons bino tenté. Nous avons travaillé raté. Nous avons tongo tongo. Avant de mater des gens ngomba. Nous avons amateur. Belle vie télévision pour notre zone à film et tous autres la yazikuer. Bande kobo qui ekotala. Papa Serge akomi konyo ko la maman étoile naf Sylvie. Na mawa. Na mawa. Les sons nini tokozwa wana ya papa ipa na couple na papa Serge na maman étoile. Tu te bi bon pour na air moko côté TikTok na côté lini. Non.
soki yo ndeko mwasi osala nini soki eza ekomi na etape wana neti nga moto azodeklare makasi bongo ya koloba kino na konyokola bino bongo na nga bokozwa te eloko bokozwa te eya nakangi bifunda kwa bon suku kovanda wana eza nga po lolendo wana akomi nango akoki koya kobomisa yo pamba nayebi te na soki nanu kaka wana tozalaka kebele toke kodécouvrir nini yango suite ekozala nini na likambo yango na relation wana po papa Serge akaneli mwasi nini na vous savez na monde ya baartiste bandeko lorsque tozozongaka tozobimaka tozoyaka kaka na bémission na baartiste parce que il y a trop de problèmes na nsima na monde na bango il y a trop de problèmes er moko ata nga moko na ose gêner er moko na okoma tolembi mpe na makambo yango baartiste mais donc na oyeba te nini na koloba après dire makambo eza ebele na ngo na baartiste bandeko je vous dis il y a beaucoup de problèmes tozwaka bapele mosusu awa ozolanda soki bomoni biso tozozongaka tozozonga neti nga mama BBC nayebi naye bakosaka soki tozozonga boye bandeko makambo eza botikaka biso tobimaka boye toya kobelela botikaka toya kobelela botalaka plan oyo nayebi te mais soki oyo otali bapardon yango ndenge bato bazobimaka bapardon nini kaka basignale ke mama Olive asalobi ke no ane oyo akopesa baartiste biloko vrai ou faux nga na bino toyebi te balobi bakopesa baartiste oyo baza pembeni ya belle vie te mpo na nini nga na bino toyebi te soki artiste oyo ajouake pa belle vie aza na besoin ya koassiste oyo ya koparticipe oyo ya kozwa cadeau ya décembre il faut abima ya kosenga pardon il faut alongwa pembeni ya belle vie je pouvais aussi peut-être koyamba pe na maman na soki na maman na ndeko yango oyo abengaki nga non abandaki nano na kotindela nga message écrit wana yebisa bino ke non nazwaki coup de fil ozela c'était atindelaki nga message par écrit ntango nayoki bongonga ya bino moki ovanda kimia te nasala nini nabenga attendez ozela naza na phone nanga mosusu oyo batindelaki nga message nazwango kaka awa nazwango komisa natangela bino mpo bondimaki no mama BBC azwaki appel bozela ofime na nzela ofimenga bozela naoluka bamessage ekotaka ebele est-ce que naozwa ye mpenza ya nzambe na ngai ya trop de message ekotaki awa bozela na kozwa kaka na kozwa po eme bandeko kopartage le temps ke naoluka voilà yango oyo message ya lobi yango nazwaki message depuis lobi na 10h il fallait nasala yango na pokwa mais nalembaki nzoto eza nzoto koloba pe yango oyo atindelaki nga message après kotindela nga message ndenge nalobi ah bon nasuki wana te natuni ye oyoki yango wapi arépondaki ngai te je lançais un message donc na relancaki ye nabengaki ye totanga kaka message comme ça bokondimaki non oh mama BBC azoloba eza ya solo
alobi na landi émission oti kosala ya Emilia kanda moko na oyo qui voilà OK yoka fuite ebimi Olive akopesa biloko ya bonane et puis voyage ya ba Karine pala pona kobina condition OK longwa pembeni ya bela po ozala na bango vous comprendre yango et pas Karine pala pe oui et pas Karine pas la paix exact non pour au coma au bana ko jouer kuno bana pe ko bina pe il faut pas longwa pembeni ya nani ya Karine pala et au longwa pembeni ya belle vie yango fuite et bimi Olive akopesa biloko ya bonane tout ebi bongo pona TikTok wana ko tena na kosi non kosi tena zotanga audio yango na otanga Posi ko na zala sur na benga ki mutu angwa yes mama ngana zaki wana tanga bazo suluka boye Karine pas la peine ngambu na epe pona ko jukota na caractère condition il faut longwe pas belle vie ngana kosi na kosité na ina ngaka ko belela avant yango yo audio yango mais eza même pas audio eza message tant on a moni yango na mona ki na ki kotala mina ki kozwa mina ki kotanga message na retard moko ya 5 minutes tellement fond na ngina busy na relancer na bengi mama bato nete kwa bato donc na bengi nda relater nga le bito zaki place tel bazo solo la boy mama Olive fuite yango natangi pona ola kisabino keno na ye na lokutate alors baloba keno il y a pas de fumer sans feu umoni ndoki sala nini belela na ye nakaka juste ko belela fuite ebimi Olive akopesa biloko ya bonane et puis voyage ya ba ceux qui voyagent et na voyage be ya ba Karine pala pona kubima condition longwa pembeni ya bela po ozalana au voyager vous comprenez bate Karine pala na ngambu na pe condition loko azoluka ba voyage na ba artiste no so ko voyager na ye il faut pas longwa pembeni ya belle TikTok ba finga et puis basenga ka ba pardon ndenge bazosenga wana pona kokende kolizwa biku bakota na liste ya nani ya mama Olive ya biloko kolia alors vous allez vite comprendre que non mama BBC na sali nini na ina lokutate vous allez appeler na ba abonné mususu oyo bayoka ka bayebi ba makamsu ba bengi tale ezabu tozui matière yango na tangeli bino kutu ya kotangela abike non nazaki na moya kozwa kutu audio te mais na expliquer vous comprendre ce que azaki que non mutu moko que non andima na yambaye sur les na yambaye na chaîne mama BBC ndenge na yambaye penza bo yoki pe ndenge azoluba o filmer na nzelo na ko meka suko solula na ye pourquoi lobby samedi le vendredi na zala ate au plus tard 9h déjà na bimi déjà no meka ko solula na yambaye bo yoka ye plan oyo baba kwiti baba ne kosala bazoluba penza baoluba alonga na beleli nanga ata soki poto na voyage voyage oyo poto koma lokwa e koma lokwa simandaku na Congo na biso na poto koma ndiri simandaku préparer ba document na yo visa pourquoi bolinga komikitisa pona biloko ya kolia bolinga komikitisa pona voyage bolinga c'est quoi cette histoire non kile na mawanza non wafio franchement nakomi na suka bandi nazo bino tante na déjà awa na sisi musana na ngai lelo tokutana bino kaka ti lobi tokena na prière nous sommes toujours. Alors, vous aimez vous partager la grande famille, vous aimez vous partager ba image, banani ba émission na biso, et puis chaloré bat bakoyo, bat déjà position, ngala beleli nanga. Quand ningi ba benga kinga ba considérer nga ba mama BBC, belela. To ba déjà position. Quand ne ba signaler kinga makambo ya Maria, bat bakanisa ki keza lokuta mais tozo ki sou ba coup de fil, ya ko ba yo zui makambo na wapi za makambo ko ezaki ya kobata ma yo yebi yango ndeni, je vous dis vrai. Baotuna mama na yebi makambo na ndenge nini pimi ndenge nini ni bato bakatsa ngana forma kate na kena kuluka matia kuzoba te babenga kinga D3 bakuka ozu yango ndenge za makambo ya cuisine yo yebi yango ndenge
Tu peux y aller. Ce qui peut Non. les artistes vont utiliser ma conscience. Vont utiliser ma conscience. Sa relation, on a lobby ça peut-être aux habits ou bien pour voyager. Mais après voyage, après qu'on lit à Wana, ni vous allez après Wana. C'est ça maintenant. Il faut qu'on y va pour réfléchir. Après voyage, vous continuera toujours pour voyager. Après peut-être que vous avez l'eau que toi maman Olive. Suite de vos alani, vous bébé si des relations mon cocoto. Vous salez la conscience dans sa vie. Les artistes et comédiens, je vous dis vrai, vous salez la conscience. Je félicite encore maman Marie-Jeanne Bololé. Parce que aujourd'hui on est bimaki ou sentir pesant mutu penzo aza na conscience azo ba musala na ye ezanini azo mi pesa musala na ye valeur ako baby sa réputation na été musala na été pour na mutu moko. Alors bref, c'était au moins ça la grande famille. Vous aimez ma vidéo na biso vous partager, vous allez payer wana sous na pourquoi lelo la belle vie télévision na Candy-Star. Voilà, je vous invite. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.